batebele o nzambe alakisi ngai na kati ya lieu de tourment oyo tobengi enfer ezali kolandisama na bakaraktere na bango, kolandisama na bakomportema na bango. Ozoyemba me oza na mamoko ya cache-cache, ozoteya me oza hypocrite. Salaki malheur mpona bato nyonso bazokontinue kodemere na kati ya masumu po ozala pasi. Bamsu boloba koma un homme de Dieu puissant akende na enfer. Un homme de Dieu puissant eza oyo azobanga nzambe. Frère pe Charles Mbaye akendake na lifelo eza pe comportement na ye via kindumba. Via kindumba ya onde salaki ebongo po akende ko se retrouver ne sika oye azali. Tozo répondre pour na kotali sete banani bakokota. Tana monaki frère Alem Loto. Frère Alem Loto na monaki azana paradis. Eye, gonga mapamboli ya bana nzambe, dédicace ya décembre, elongo na église sycomore de vie, oyo mosakoli bongo Liliane Kimbangu Sansi akambaka. Mbula oyo, ekozala mokolo na samedi 12 décembre, na ngonga ya 15h, na salle de fête diamant ya auberge Bernicia, oyo ezwami na avenue et ya la numéro 87, na croisement ya Asosa, référence rond-point Kimponza na commune ya Kasavubu, Zambe inspiré mosakoli na ye, na thème oyo, pourquoi s'écrit yango ezali tiré na livre Exode chapitre 14 verset 15. Tokozana bayembe ya ndenge na ndenge oyo baningisaka ngbende ya bokonzi ya nzambe lokola ser Lor Mbongo Mike Flor pe bayembe mususu oyo bino boyebi. Kemba sabaote amen, sabaote amen. Nous serons là le 12. Amen. Alléluia. Dédicace. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ndeko kozanga te ba frère nyonso ya église sycomore de vie oyo ezwami na France, na Allemagne, na Belgique, pe na mokili mobimba bakozala pona kosepela elongo na bandeko ya RDC. Sycomore de vie de Paris. Bientôt on sera à Kinshasa, Tokokutana. C'est pour élever le nom de notre Dieu suprême. Sycomore de vie de Paris. Amen. Bongo lipamboli na yo ya mois ya décembre ndeko kozanga yango te elongo na mosakoli Liliane Kimbangu Sansi ya église sycomore de vie nazanga na kozanga te lipamboli na yo ya décembre yango yo ndeko zwa yango. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Lelo eza mokolo na biso ya esengo mingi oyo to partageaka ba message en kolo. Eza vraiment esengo mingi pona biso. Yebi ke moi mikolo ebele bandeko ebele pe bozotuna ndenge nini tozoyokana te ba jour oyo. Toyebi ke biso tosalaka ba misala ebele mingi ba montagne. Tokenda kozwa mingi batan na osala ba prière ko préparer ba émission ko préparer ba activité na biso oyo nyonso oyo tozomonaka awa tozosala. Eza esengo mingi tango tozopusana toujours pona kopesa ba message ya nzambe. Oya solo lelo tozolobela mingi makambo etali toujours lola na lifelo epi na suka nango tobakisa makambo msusu. Na banza nzamba zosenga na biso bana na ye tozala prêtre tobongisa éternité na biso tobongisa seko na biso parce que toza bana na ye oyo eza lisuta ya kozonga nsima te bana na nzambe par rapport ya bilembo oyo kolo Yesu alobaki na banza mutu nyonso azomona yango eza na mutu moko te akolobaki nga nazomona yango te bien nayebi yango te mutu nyonso azomona yango ndenge nini makambo ezoleka na kati ya mokili oyo yango wana nzambe abiki etambo komona ba désolation ekoti tambo komona impureté ekoti ti na lieu saint oyo aza mayele atanga bible pe asosola momango ndenge ezali
tozali na moment lisusu ya kosala ba blague te, ezali su moment ya kozonga nsima te, ezali su moment ya kosala ba ambiance te, mais ezali moment ya koluka Nzambe na ndenge oyo esengeli mpo Nzambe abikisa moko na moko na vie na biso. Donc toza na temps moko ya koluka Nzambe na ndenge ya malamu. Oyo nyonso abiki vie na ye azobongisa yango bien te, abongisa vie na ye mpo Nzambe ayebisi ngai ke yebisa bato ngai Nzambe nalobi na bamidele nyonso na banza mutu nyonso ntango azoyoka ba message faut comprendre yango abiki bato bazoyoka ba message, bato bazomona ba événement ndenge ezosalema makambo ndenge ezosalema, mais bato bazo attirer attention te. Abiki peuple bazokoka kotirer attention te. Donc mutu nyonso azosala makambo oyo nyonso ya lingi ntango malade ye makasi na mokili awo bato ebele babanda omona yango kaka baventure, mais ntango ye kokota sikoyo na profondeur yango nde mokili mobimba ekomaki a genou, mutu nyonso azolela, bato nyonso bazokontinue kolela. Mais lelo oyo esali neti mwa kopema mke ale bato bazongeli bavi na bango modele Nzambe ayebisaki nga abi bato bazongeli bavi na bango, mais fo boye bango ke ntango bozongela bavi na bino ekozali so na ba événement oyo Nzambe alobaki ete ba événement mosusu ekoya. Soki otali mikolo elekaki tomonaki kote ya Australie ndenge nini bamoto ebimaka, bamoto wana ebomai bato ebele, tomona ba tsunami ya ndenge na ndenge na kati ya mokili, bato ebele ba désastre ezokota mingi bazo comprendre te, mais bana ya mayele bazo yeba ba événement nyonso ndenge ezoleka. Yango wana faut tozala prudent tant toza peuple ya Nzambe, tozala prudent bien aimé na kati ya vina yo oyebi ke nano bongisi na Nzambe te, luka ko bongisa vina yo na Nzambe, luka ko bongisa. Lelo tolingi kolobela ko moko ezaki mutu na mutu aluka ko bongisa, parce que soki totali ba malade o ndenge zoya tozomona ba président ebele oyo bazo sepela mingi ke malade yango e continuer mingi bazo sepela ezala ndenge wana ke e continuer po ba plan na bango wana ya ba sacrifice e continuer. Nzambe abisinga ke na nde toza awa na mikolo faut tobondela mingi monde ya ténèbre bazoluka ba sacrifice ebele ya makila ya bato, bazoluka ba sacrifice mais na ba sacrifice wana ezosenga makila ya bato. Satan ye moko en personne ye moko déjà azo ganga déjà ke bato fo bakufa ebele, mais bana Nzambe ebele bazolala pongi. Nzambe alakisaki ngai bamakila, atalisaki ngai bamakila nde tomataki na montagne. Quand tomati na montagne topriaki mingi mpona yango ke bato ebele bakolekana, bato ebele bakolekana oyo balekaki te na malade wana ya corona, bamisusu bakoluka lisusu balekisa bango na kati ya badécembre awo. Do yango wana ntango tozali bana ya Nzambe esengeli toyika mpiko na mabondeli tomipesa epai ya Nkolo po ete Nkolo abatela biso, Nkolo asunga moko na moko. Nzambe ayebisa ngai eloko moko ke omoni bato ebele bazosambela mpona kobanga, ebele bazosambela mpona kobanga, mais ntango malade esalaki neti kopema mke ebele bazongeli bisengo mokili, ebele bazongeli bisengo mokili. Nde omonake baprésident mosusu oyo balingaka makambo yango nde bazokontinue kosala bamakambo na bango. Mais eloko moko tokoloba ete ntango toza bana ya Nzambe toyika mpe koloboso ya Nzambe, bamakambo ya baconfinement ebandi lelo te, bamakambo ya baconfinement na kati ya monde ebanda kala. Bana Israël bazaki na kote na bango bazo adore Nzambe, na kote Egypte kuna ezalaki kolela na kolela, milelo na milelo, souffrance na souffrance, mais bana Israël bazwaki Nzambe ayebisaki bango ete boboma mpate pe bozwa makila na ye bocha na kati ya bikuke ba porte na bino po ete ange de mort ntango akoya amona bino te bozala protégé. Yango wana na ntango Nzambe azosenga bana Nzambe kosenga mingi makila ya Yesu ezingela bandako na biso, makila na Yesu ezingela bavi na biso, nde wana tokozala vraiment bien protégé. Po soki bongo te tokozala penza na problème. Nzambe azosenga ete mutu na mutu aleka na koluka Nzambe na lolenge oyo esengeli. Po soki oluki Nzambe te na lolenge esengeli ozala na problème ya makasi na kati ya libota na yo. Nzambe azoluka ete na kati ya mabota na biso toyeba ye ke ye nde mutu aza le seul sauveur, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Batu mingi bazali na kati ya makambo na temps oyo tozali, mais
bamsu bazo s'approfondir na mabe koto nzambe azopesa ba message nzambe abike azopia ba message na bato me bato bazo s'approfondir na mabe bazo bakisa lisusu mabe likolo ya mabe bazo bakisa lisusu mabe likolo ya mabe nde yango wana ozomona na miso ya nzambe eza deja badega eza badega na miso ya nzambe nde tomona na kati ya baprésident oyo bazolukaka makambo esalema ndenge wana na ndenge oyo nzambe alakisanga ke ebele bazosala bareunion na molili mpo bato ebele bakufa surtout soki totali meme surtout président Macron oyo ya France vraiment bango baza mpenza bato oyo bazocrée mpe baévénement ya mabe aomoni punition ya nzambe eyaka na temple oyo ya katolike wana ndenge ezikaka wana nzambe azikisi temple wana mais bato bazoluka lisusu baconstruire yango bato bazoteyama te bato bazoyeba teke eza kanda ya nzambe ti temple wana ezikaka temple ya idolâtrie temple wana eza temple ya idolâtrie temple ya bikeko donc chaise ya badémon babicaverne moko mpenza ya badémon ya baoiseau empire ndenge apocalypse chapitre 18 ezotalisa biso cité moko ya Satan mais ba ennemi bato baza na compte ennemi bazo soutenir biloko ndenge wana temple wana ezaki fimbo ya nzambe mais bato bazo luka lisuko reconstruire yango eza bilembo moko ya mabe nzambe abaki ete temple wana eza temple moko mpe ya monde ya ténèbre parmi bisika oyo Satan atiaka motema biloko na ezali donc esika bazotombola royaume na ye baimage ekobima un jour topea bino baimage wana bomona ya temple wana bamisusu bamonaka yango ezikaka tour moko ntango ezikaka nzambe abiki emoni kala te punition ekokita meme na kati Europe nzambe alobaki punition ekokita na Europe parce que na Europe makambo ebele ezosalema mpe nzambe abiki na Europe bana na ye baza mingi te bana ye baza ndambo ntango ka temple wana ezikaka ava ezika nzambe apiaka nga message wana ntango eziki bato babandi kosoutenir ntango babandi kosoutenir nzambe ayebisinga ke nsima kosoutenir ebele bakozala frappe nde tomoni lelo ezala pape azosigne ke homosexualité ekota na kati ya monde fo ete ya biso eza liso hypocrisie te abimisa ngo na poasa epuis napesa message wana ya bapape nzambe abi pape oyo diable azosepelene makasi parce que azokokisa bamission na ye azokokisa bamission na ye azokokisa baplan ya diable pourquoi pape François alongwaka parce que makambo oyo ndenge ezalaki wana ezalaki penza makambo ya mabe oyo elboso oyo azalaki soki Benoît XVI nde baya kotia François oyo aza wana oyo nde asigné baccord na ennemi asigné kozanga soni donc abimisi makambo na polele tosala ke babana na nzambe nyonso wana eza bilembo ntango omona makambo wana eza bilembo mais biso etanke toza bana sale ya nzambe nzambe atindi biso etanke baenvoye azopia biso baavertissement ayebisinga ke mwana na nga kolemba te yebisa bato bayeba bato ya mayele bayeba epoke bozali bato ya mayele bayeba moment oyo bozali tanini bozali na kati ya mokili awo do mokili ekomi na suka ndomoni Satan abimisi makambo nyonso na polele kobanga eza lisu te na compte na biso Matthieu chapitre 10 ezotalisa biso na verset 27 abete bobanga eloko moko te bobanga mutu te abike oyo nyonso eza kobombama bobimisa yango oyo nyonso nalakisi bino na barévélation bopiblie yango po ete bato baza na mayele po bato bafongola miso ya molimo bacomprendre étape oyo bozali eza étape moko mabe na kati ya Bible bazotasi biso na 1 Thessaloniciens 5 verset 1 jusqu'à 4 babike mokolo wana ya Yesu Masiya kozonga eyebani te mpona bapayen kolo Yesu akozonga lokola moyibi mpona bapayen mais mpona biso bakrétien akozonga lokola moyibi te Bible dit, vous n'êtes pas les fils du ténèbre, mais vous êtes les fils de la lumière. Qui est la lumière? La lumière, c'est Christ lui-même. Deuxièmement, Yesu Masiya lokola za lumière, yango ana azopea biso ba révélation, azopea ba avertissement. Nzamba iba ko sinelenga.
abiki omoni Noé ayebaki kozala averti ava bato bakufa na mbula wana mvula wana enokaki bato nyonso wana bakufaki na punition ya Nzambe na ba désobéissance mais Noé azalaki sauvé parce que azalaki averti. Lot azalaki averti ava bato wana bakufa bango nyonso ava bakufa Sodome na Gomorre mais Lot azalaki averti pe abima pona kolakisa ete tant Yesu Masiya koya Nzambe akosala eloko moko makasi pona bandimi oyo ya solo bakota lola oyo bakokenda enlèvement avant enlèvement esalema sini wana Nzambe atasa biso avant enlèvement esalema bao baza ya Nzambe mokolo wana ekosala exemple ke enlèvement ezosala lelo kana mokolo yango bao bakomata sini moko ekosalema kati na bango elembo moko ekosalema donc ekozala na réveil moko ekozala na mokolo wana sima nango enlèvement esalema eza moko ya basini premier réveil yango déjà oyo ezobanda ndenge toza boye na ba étape tozali ba réveil déjà ezobanda po ete biso bana na Nzambe toyeba yango po ete biso bana na Nzambe to comprendre yango ke toza na mikolo ya suka Yesu Masiya kala te azoya kozonga. Et puis Nzambe azana besoin te biso bana na ye toleka na kosalela ye na ndenge oyo esengeli to banga ye po Nzambe akobala ye basali nyonso ya lokuta basali lokuta baza ebele basali ya mabe baza ebele yango na yebisi bandimi ete tango ozokende église faut kotuna volonté ya Nzambe tango oza en contact na pasteur moko tuna volonté ya Nzambe tango oza na makambo bo tuna volonté ya Nzambe parce que oyebi te ki eki po toza na temps moko ya mabe Nzambe abike ba serviteur ebele ba séduire bana na ye bato ebele ba longoli bato na volonté ya Nzambe bato ba présenter bato mingi biloko ya mokili oyo ko présenter bato ba voyage ko présenter bato ba prospérité ko présenter bato ba délivrance mais Nzambe abike biloko wana eza éphémère to présenter bato Christ to présenter bato croix to présenter bato lola yango ndeza motuya pona bato yo mwana Nzambe combien de personnes ici au longo na présence ya Nzambe combien de personnes balongwa na présence ya Nzambe ebele balongwa na présence ya Nzambe ti lelo bakoka suko zongela Nzambe te yo faut kanisa ndenge nini obandaka na Nzambe zongela premier amour parce qu'enlèvement ekosalema mokolo wana akoya je me sois laxingai ma partie fungwami na kata révélation tant ma partie fungwami na moni mwana na partie moko azoya na ba ange bandaki azoya na moni mokili zo ninga na penza nazomona batu bazolela kolela makasi na tuni pourquoi batu wana bazolela ange ayebisinga ke wana bazolela parce que lumière wana ekole se frapper bango ndenge ya kozonga deuxième tour nde kozala kolela na mokili mobimba bato nyonso baboyaka ye bao nyonso bakosalela antichrist bao nyonso bakozoservir satan bakozala na problème po antichrist déjà tomoni bapise ezoya bazotyaka yango déjà na biloko tomona même na ba vaccin ba système ekomi ebele do bana Nzambe to batela kondima na biso batela kondima na yo salela Nzambe kati na solo parce que événement ya kozonga na Yesu Masiya ekozala brisque comme ekozala brisque ekosenga mutu na mutu pe à se préparer mutu na mutu azala prêt efo esengeli yo mwana Nzambe ofongola mission molimo oyeba temps ozali msuso bebse ke bongola motema azoloba nini azoloba ta ezanana na obongo na lobby babi que ne repoussez pas la grâce de Dieu et ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds kobwaka ngolu ya Nzambe te pole yole ozwi ngolu wana ekoyeba Nzambe bamsu bazwi yango te même na kati ya libota na yo yo yebi Nzambe même su ba yebi Nzambe te bamsu bakufika bongo bao yo botama na bango ba camarade mingi tilelo baza kaka na kati ya ténèbres mais yo Nzambe abimiseli yo lumière ya koyeba ba vérité oyo ya lola na lifelo mvwama asenga ngo soko tana Luc 16 verset 19 à 23 mvwama asenga kete ba bimisa soit mutu moko auta na mukili wana ya séjour de mort aya ko témoigner alo ba vérité ya makambo ezaka na lifelo pe makambo ezaka na lola mais ba yebise que moye zate
moi ezate parce que temps wana ezate tina ezate ya kobimisa mutu auta kotoa kene kuna pamba tena mukili bazana ba prophète bazana ba pasteur bazana ba serviteur o bazoteya so ba yoka bango bakobika so ba yoki bango te ba ko rejoindre na séjour de mort frère bakete natiki 5 frères eza symbole il y a 5 continents na monde entier tozana 5 continents tozana Amérique tozana Afrique tozana Asie tozana Océanie tozana Europe tous les continents wana ezoko constituer 5 personnes oyo mvama alobaki na séjour de mort. Séjour de mort est comme ma bien aimé. Séjour de mort modèle biloko eza kuna okoko supporter ngote. Kuna ba mayanze eza kuna. Ba michopi yande na ndenge ba nyoka. Ba sorte ba demo mona na ba film wana. Et puis ba film msubo mona ba film d'horreur. Ba film wana oya mabe. Ozo mona ba dragon, ozo mona biloko mabe, ozo mona ba biloko ndenge na ndenge na kati ya ba film. Ba demo wana ba existaka. Ce sont des occultistes au batourna ba film wana ba yebi réalité wana mais moi ba le keza monde wana ezate do biloko wana ezalaka ba punition ezalaka kuna ba msuba tio na kata ba nyoka ba swaka yo na kata séjour de mort liselo ba nyoka ba swaka yo chaque jour ba msu punition na bango ezali ba fourmi rouge ebele na nzoto bango na ba swaka yo ba msusu ba michope kota yo na zolo e swaka yo et puis tamba zo fongola tanga na zo kende wana nzamba meminga na première porte na moni ba fongoli chaleur ya makasi ekozwanga faut sentir ba cri o ezakuna ba cri ya makasi bato bazo beta ba cri bato bazo beta ba cri bazo senga mai tobi mai nani opesa bango mai po ba négligea ki le banzambe kati na mokili ba négligea ki basale ya nzambe kati na mokili Zamba l'accent de Komoko, Ebaki Ming, na limité à Zakipena Baikol, na Mona Yekuna, na souffrance, Azo Senga, ete Abi Manaki et Sikawana. Mais collègues sur Tinda Kangali Bosso qui est website qui a se repentir. Aboyanaye. Babeo Zela Sima 7 jours au lek. Na Kenda Sima 7 jours website qui a koufi. Na Kuta Papuana na moto. Na souffrance. A moninga azolela abina zana kati ya souffrance na mona passe mingiao azolela nani akosunga ngai nani akosalisa ngai mais muto akosunga zate tant na pesa ki ba message pour ba sala nzambe msusu na mona ki na séjour de mort otobengi na linga lifel batebele ba chaki tembe mais na mona ser moko abenga ginga na Belgique azo yebisa ki ba makambo ebele tango lobaka ba makambo ba ser mari misam ba chaki tembe oyi makambo ba mama olang ba chaki tembe mais zana ndeko msusu pe amoni yango kozomona ke makambo ebele on nzambe Alexa Ganga ezali yanga te eza ya nzambe nzambe azotalisa nga po mutu na mutu abongisa vi na ye mutu na mutu abongama abongisa vi na ye po sino te okokende ko atterrir na esika wana okende ko atterrir ndenge na monaka mama wana na bana na misatu na moto bazolela pourquoi musique ya mokili babanda kolinga musique ya mokili mingi bademo bazo senga ete babina lisusu banzembo wana demo azo crier boyemba lisu banzembo wana bolingaki na mokili boyemba lisu banzembo wana bolingaki na mokili lelo musique wana ya mokili ekoti peti na église ba danse ya mokili ekoti tina église banzembo ya mokili batu musu bazwi ba forme nango ba tia nango tina kati ya temple ya nzambe nzambe ba pesa eloko ya saleté te nzambe aza saint alibi moi l'Éternel votre Dieu je suis saint et vous aussi soyez saints. Combien de personnes ont copié le Mokili tozo ya nango epa nzambe de frère Patrice Ayembaki. J'ai cherché le monde j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église et l'église dans l'église. Il y a confusion dans le monde. Il y a confusion. Il y a une confusion dans Nzambe alingi ngo soute Nzambe azana besoin kalate azo bimisa ba fonios na poisa. A bimisa batoni so baza fo na poisa. Ba o ya bien bokomona bango pe bokoyeba bango wana Nzambe azolo belanga biloko wana. Eza temps moko ya masekite bien aimé. Ezali temps moko Nzambe azo trier. Eza temps moko réveil ya sika ezo banda. Génération ya sika pe ezo banda. Congo ndenge eza wana eza peyo ekosala makambo ebele pona Nzambe. Basali ebele ya Nzambe bakobima na Congo ya solo. Pe Congo ekoteya mokili mobimba. Et compétent ya Congo.
ba nyonso babundisa Congo nzamba bisanga ke ba géant ebele ba kokweya bo bana komona ba moko bazokweya bo bazobundisa mboko oyo parce que comité ya nzambe a délivrer mboko à moins que nzambe ba message yo pia biso ezali kuta mais soki eza solo bo mona yango bo vivre yango ebele frappe ya nzambe ezoya bandana batu nyonso ya niveau ya seti ya likolo oyo nyonso bazobundisa ba congolais oyo nyonso bazonyokola ba congolais parce que nzambe alobete bana Israël basalaki 400 temps ya ba souffrance mais ayokaki kolela na bango donc Congo pe nzambe azoyoka kolela pona tunaki nzambe pourquoi ba passe ya boyo babisana ke bino ba congolais faut bosunga pe Israël boyoka na Israël ezalaka te boyoka na kate do tozana boyoka nte na Israël alors que nzambe aloba na Abraham abike oya kopambola Abraham abi je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Wana na kata Genèse chapitre 12 verset 1 jusqu'à 3. Wana nzamba azola kabongo. Azola kango epa nani, azola kango epa Abraham. Abike tous les pays du monde entier sera béni en toi. Mukimo bimba vous allez béni nanzela na yo. Quand Jésus-Christ se paye aye ko lobete bato ebele bako biki sama na mukili oyo. Bako vanda na mesa ya Abraham. Kolo yesu azolo babongo bongo biso siko tondi mangote ebele balobaki ote kasi Israël nzamba bwakisa bango nzamba bwakisa Israël te nzamba za na Israël tilelo abwakisa bango te ezali des portes moko afungolaki po biso pe tobika atie bango mwa kidimba moko boye po biso tobika tozala obiko mais soki tobiki bao bazoyoka ba message oyo na temps oyo toza ya grâce soki obikisi molimo na yo yebaki eza grâce nzamba apesi yo mais soki obike ngai mpe nasala ba erreur lokola bana Israël yebaki temps ya Israël eza temps mosusu temps ya biso mpe eza temps mosusu yo fo mutu na mutu ase préparé mpona kobikisa molimo na ye donc yango nabiki Congo ekobonga tozokontinue kopambola yango na banza ebele bolandaki conférence oyo tota kolekisa elongo na bapôtre Martin bautaki na Belgique mpona mosala ya nzambe na banza bolandaki bamessage oyo Seigneur apiaki biso nzambe alakisaki bamatière eza ebele kobima mpe kokontinue kobima matière wana ekocreye baconflit makasi ezala entre Europe na Amérique ekokoma na baproblème moko oyo ezaki bazowelelaka Congo do bazowelela Congo oyo pourquoi parce que biloko nzambe atiawa ezokamwisa meme mindele bodo bazomona me biloko oyo ezouta wapi mais na kati ya Congo ekomi temps ya Congo nzambe ayebisaki eza temps ya Congo ekosalela nga na pesa prophétie na Isaïe chapitre 18 verset 1 itati na 7 nzambe abiki pays moko eza entouré na ba fleuve et puis pays wana fleuve ekatisi yango bandeli ti suka pays wana baza ba adorateur abi eza likolo ya Éthiopie soki ozwi likolo ya Éthiopie na système ya géographie okomona ete ezali à côté ya Soudan parce que soki otali Soudan eza pembeni na Éthiopie soki olandi kuna nde nzambe azoloba pays wana bakoservir nga ekozala pays moko ya malamu pays wana ekozala pays ya monene pays wana baadorateur bakozala ebele nde pays wana eza Congo do eza temps ya Congo basala ya nzambe ebele balongo na nzela ya nzambe bafingisi kombo ya nzambe me nzambe akotelemisa mpe génération ya sika oyo ekotombola kombo na ye do toza wana luka ozala parmi bato wana oyo bakotombola kombo ya nzambe na kati ya pays oyo po ete lokumu ya nzambe ekende po évangélisation mbongo nzambe atia na Congo eza mpona évangélisation mpona koteya banation mpona koteya message ya nzambe na mokili mobima yango wana peuple de Dieu soki oyebi ke na kati ya minute oyo oza mutu moko ozotambola bien te osala makambo ebele oyo ezali ya mabe na miso ya nzambe luka obongisa na nzambe faut koluka kobongisa na nzambe parce que nzambe azala na besoin ya bato oyo bamikitisaka epa na ye surtout même bato mosusu oyo exemple ozaki na kati ya bapolitike babiloko wana osala bamabe ebele ere moko luka meme basala nzambe babondela yo basala o délivrance lobaki en tout cas na nyokolaki peuple nasalaki mabe mingi na pays nzambe alimbisa ngai nzambe mpe akolimbisa yo parce que aza nzambe ebele ya bato basali bagafe bato ebele basali mabe mais bato mingi basenga bolimbisa epa nzambe te mposa nzambe ezali ke bato balela epa na ye abike si mon peuple circule et invoque mon nom du milieu du ciel, j'écouterai et je changerai leur vie. Nzambe abike soki peuple na ye baleli et pas na ye na ba repentance. Faut se repentir même pour ma kamsuso ya Mobutu aloba ebele pour na Congo.
azoloba contre Israël abike ye alingine ka ba égyptien aboy Israël alors que nzamba alobaki na Isaïe 30 verset 1 jusqu'à 3 abike malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher la protection et chercher un appui babike mawa pona batuana mais ce que yo tango yo boyi Israël olingi ka ba égyptien alors que Égypte ezana makambo ya mabe donc faut que bongisa vraiment faut que luka ko bongisa kozala ko sala ba relation ya bien na Israël parce que ça pays ya nzambe nzambo to sambela kaza nzambe ya Israël les dieux d'Israël oui il y a des vrais dieux Elohim Adonai Yewana donc faut vraiment mutuna mutu oyeba ko bongisa na nzambe nzamba bike na tango bozali bao ba ko sala ba repentance te eza na politique eza na ba église et kozala passe pour na bango donc batu mingi baza na ba problème baliwa pe ekolandana baliwa ekolandana ezo senga ba repentance o eza penza national peuple nyonso balele pa nzambe ko senga bolimbisi na mabe nyonso o ezoleka na kati ya mboka na biso ba makila etangi mingi batu basali ba crime ebele batu basali mabe ebele foko lele pa nzambe pete nzambe alimbisa e nzambe akolimbisa pe akoyoka mawo chaque eloko nzambe asala kango na tango abi chaque chose à son temps donc tango tozali eza temps ya libération ezali temps ya komona loboko ya nzambe ezali temps ya komona gloire ya nzambe po nzambe ayebisa ke peuple congolais baleli mingi ngai nzambe na kokita pe na kosala na kokotisa changement bato ebele pe bazana ba pays musu bakobanda kolula Congo parce que ce que tali ba congolais ba boya quand même ba israélien tant ba boy bango ba juif ebele ba kitaka ba kimaka ba kendaka wapi ba kimaka na Afrique du Sud lelo moni Afrique du Sud e bonga e koma kitoko makasi lelo bato bazolula yango bazokende kuna mais nzamba kozongisa pe Congo na étape nango ya bien makambo ebele kozala ya malamu na kata pays oyo mais nzambe nde asengi kosenga bolimbisi ba repentance po makambo ya bien ezala na kati ya pays faut kosenga ba repentance epa nzambe po ete nzambe alimbisi bolimbisi yango nde esungaka mutu et puis bato ebele toza na kati ya vie bana nzambe ebele oyiba biloko ya bato ofuta te oza na banyongo ya bato ofuta te ebele ya bato badimi ya nzambe opesaka te baofrande opesaka epa ya nzambe oyo pasuka nde biloko opesaka epa ya nzambe biloko wana nyonso elelaka eza mabe makasi mutu wana yo okenda na yango na ye kota akenda soki azolela ekozala malédiction faut sala ba restitution epa ya nzambe kozongisa epa ya nzambe ndenge zasi alelaki epa ya nzambe ntango akutana kolo Yesu abike kolo Yesu nasalaki mabe mingi na escrokaki bato wana nakomona bango te mais nazozongisa siko nyonso nazozongisa ngo fois triple do na triple nazozongisa ngo nazo triple yango azozongisa kolo Yesu abaki olimbisa mais kolo Yesu abike le sali est entré maintenant dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Pourquoi? À partir il y a repentance sincère pour le baki était nazozongisa. Combien de personnes au lieu badimi nzambe ozongisaka te okosa osala bave même l'église osambelaka osala bave ozongisaka te osala boy osalaka te donc nyonso wana eza masumu epa nzambe même na kata ba famille nde toza na fin de l'année awa yana ba famille susu eza na ba malédiction ba lien basinga mutu mususu akenda na banganga apesa famille nyonso na maboko ya diable bakoma bakombo na bino nyonso mina pona ko effacer bakombo na faut ba prière faut kosalela nzambe ba offrande et pas nzambe peut-être nzambe alimbisa libota na yo nzambe ayoka mao mais nyonso na toyeba yango te offrande elobaka offrande yango esalaki ete Abraham akoma papa ya mabota ebele pona nini parce que nzambe alobaki ete siko na moni Abraham ke olingaka ngai na Jean 3:16 babi que Dieu a aimé le monde qu'il a donné donc ezana bolingote o mto kolobaka te ozana banyongo ebele epa ya nzambe opesaka te faut koluka ko restituer donc ozong c'est pas nzambe po nzambe alimbisa yo nayebi mama moko na limité tozali ko partager na ye mama wana abaki ete na sala ba makambo oyo mingi banyongo bato ipai ba msukutu bakufa mais faut na zongisaka epa nzambe nayebisaka ke zongisaka epa nzambe basala nzambe abondela pona yo peut-être nzambe asunga yo peut-être okangola na makambo wana o escroka bato wana bazaka sute bakenda na maloba mabe contre yo le faut les pas nzambe osala offrande pas nzambe alimsa yo combien de personnes
na Israël babanda kolela bana Israël basala ki mabe bamoni ba punition ye belé mais nzamba azwebisa mosali na ye David abike ba punition oyeye eza ba punition moko parce que yo osali mabe mingi mabe oyo salaki elekanaki et puis Saoul lisusu na époque na ye auta ko sa suba mabe makasi faut ba pendre bat ba yeba ki ko pendre plus de 7 personnes pour malédiction wana ilongo yango zomona nzambe azanzambe kolo Yesu ayaki kolongola biso na malédiction na nzela makila na ye eza offrande babi afuta ki nyongo amasumu na biso eza offrande soki nzambe asali offrande apesi biso mwana na ye bongo yo mwana nzambe pourquoi pas otsaka nzambe na épreuve yangwana biloko ndenge wana fo olele pa nzambe osenga babolimbise pa nzambe mpete nzambe asunga yo muso akende na mapapa na bino na monde ya ténèbres offrande le jour mususu ntango nazokende na Gabon mpona koteya invité nga fana ke sala ba témoignage nazokende nzambe abisinga ke faut sala offrande moko boye pa na nzambe na sali première fois deuxième fois troisième fois na tuni nzambe mais ngana nzambe sala pourquoi na bana ko sala kangoka tout le temps nzambe abisinga ke oui kozala musala nzambe ezelo mususu kosunga pe pona kolongola malédiction na libota na yo eza pe eloko mususu o wana ezo dépendre entre yo na nzambe parce que zo bongisa na nzambe Abraham azalaki mosala ya nzambe et puis apesaki offrande et pas ya Melchisedek offrande wana ezaki nini ya dim apesaki epai ya nzambe po bato mingi bazoloba offrande ya dim wana eza nango biloko moko ya Ancien Testament mais Jésus-Christ alobaki ete ayaki te mpona kolongola mais ayaki te mpona kokokisa. Pourquoi? Parce que malédiction est belée et côté la bateau babanki obo mona kanzamba la sanke babanki bo mona bambongo ebele zo utakuna mbongo ebele za travailler dans le monde spirituel eza travailler na maboko ya diable nsuba nguma bazo sanza yango biloko ndenge wana tango zo simba yo komona na ndako na yo za bien mais tango simbi ka mbongo malade côté ozala ki bien problème ezate mokoloka yo simba mbongo malade côté mbongo wana ke en hôpital or likama kuna ekwe yo futa mbongo ekei ti se retrouver mais vide parce que malédiction wana ezali mais pendant que l'ongola yango faut que les pas nzambe ko sala ka ba offrande pas nzambe po nzamba sunga yo po nzambe akangula yo même ndenge nzamba labaki ba offrande bele ko utaka na Congo et ko kenda na Israël na Isaïe 18 est-ce que to sala ka yango te do yango ozomona nzambe akosunga ba offrande pe ko bana ko sala même pendant ko kenda Israël biloko wana nyonso tout et ko kokisama to ko sala yango ko sala ka yango pete nzamba longola malédiction na kati a pays ba malédiction ekota ebele ba initiation esalema makasi ba biloko ebele ba rituel ebele esalema même na fleuve parce que ba démon ebele bazo travailler na kati ya fleuve mais ba démon wana ba travailler en collaboration na diable pour ko détruire mboka oyo soki ekozala penza ba prière makasi te ekozala passe mingi yango omona nzamba azoloba makambo mais makambo ebele ezokale nzamba koloba boye eloko tele kosala na pays bosuki boye likambo susi ya mabe ekwei pourquoi parce que zana ba malédiction mususu oyo ezotelema siko fo basala nzambe kotelema kolela mawa nzambe na kati ya pays po nzambe akangula pays kobondela pe pona mokonzi ya mboka kobondela pona bato nyonso Daniel 9 verset 1 jusqu'à 4 babike Daniel banda ko prier pona pays na ye azo prier pona pays na ye azo prier pona ban Israël abike nzambe longola ba malédiction ba papa longola ba malédiction ba konzi longola ba malédiction donc ba malédiction wana ezalaka existaka mais na nzela ya kolele pa nzambe kosenga bolimbisi nzambe akolimbisa mingi bazolo ba Congo bolo ba kami colonial so nzamba kosala kalate Congo ezobongo mais ezobongo te makamka ezosampire bon nzamba zaka nzambe soki alobi makamna ye ekokisamaka un jour bato ebele tokobana koloba ya solo makamzamba loba eza solo po nzamba alakisenga na révélation ke bainvestisseur baza bakoya bakotonda na mboko bakotonga mboka oyo mboko ekoma kitoko makasi eza biloko nzambe abanda kotalisa na banza tozoke na kosilisa mpona koyebisa ete mutu na mutu banda kobongisa vi na yo mpona seko na yo na mokili awa toza mpona ntango moke soki nzambe apamboli yo mbongo apamboli yo eza mpona évangélisation eza mpona kokenda babar te
eza pona ba fête te, eza pona bisengo mutilité, mais eza pona okota lola okola suka. Po ya motu ya tozolanda nande yango wana. Et tozala vraiment membre pe ya kokota na bokonzi nzambe po nyonso to mona mukili wa un jour ekoleka. Nzamba za na besoin te mutu na mutu a respecter liloba na ye, mutu na mutu a tosa yango po kota kuna. Webi nkomsusu na ebisa bino ke na lola déjà bat ba la place morote mutu na mutu na la place na ye par rapport ya makambo sala na mukili. So na mukilo bando sala la nzambe na ba offrande ba sur de grâce. Ozo sala misale bele pona nzambe. Ozo appelle sika na yo ya malam par rapport à ba œuvre na yo. Po abike errer ceux qui lavent les robes et c'est mon obazo sokola bilamba na bango tous les jours. Sanctification faut la vie ya mikolo nyonso, faut la vie ya tongo pokwa ko se repentir ko le pa nzambe nde na wana nzambe ausunga yo et puis ko lemba te ko sala bolam pona nzambe ko lemba te ko na sali de bolam ebele na ko sali susute na travailler mingi na sali la nzambe mingi na mona ile côté mama moko a mwana si a passé moko ke na mona ndengwana atala boye ba ipse ke ndako na basi babuki pourquoi abanda ko sala bolam akata na ye ndenga akata akekuta ndako nene lola ndako babuka buka d'autant to pesa biloko siko pesi obandi ko murmurer biloko yango epoli même tango pesa ofande opesi obandi ko loba loba biloko wana epoli otonga ndako nona lola na nzele misala malamu soki obandi ko tika misala malamu obandi ko sala kama be babuki buki ekomi kandengwana ekomi abandonné batiki yango ndengwana etikali ya pamba mais bao bazo continuer nde bango wana bakozwa accès ya kota na royaume ya nzambe sala makasi bele mais lola eza kitoko makasi ko rater lola te rater nyonso mkilo yo tout mais lola ezala penza plan ya malamu pona vina yo na banza toza na kati ya ministère Cité Nouvelle Jérusalem moko na moko boyebi yango toza na kati ya construction nzamba pambola bino et tozo kende déjà vraiment et avancé makasi na banza ba journaliste na biso pe mukoleza ba koya kozwa image ba otindi la bino bokomona yango bokomona penza ndenge ezomata merci na ba o ba soutenir ka biso ko la pambola bino bo continuer ko soutenir na saki ya sima na tol en tout cas ozala esengo mingi toza na kati ya triangle campus côté rond-point ngaba soki olingi obenga biso ozana besoin to prier pona yo poto sambela ka pe pona bato baka o bazana ba problème obengi biso na kati ya numéro ya plus 243 89 98 063 23 na bandeli plus 243 89 98 063 23 kolo azala na bino kolo apambola bino vraiment tokokuta les sous mikolezo ya bye bye tobondela sene merci pour la grâce au sali kati na biso pambola bana na yo sunga moko na moko sala kati na moko oya yamba yo te lokola mokonzi pe mobiksi na ye sunga ye ayamba yo ozala mokonzi pe mobiksi limbisa masumu bana na yo na kombo na kolo Yesu Kristo amen. Le temps passe, et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans
Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akena misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. L'engela bomo. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Tango eza koleka. Nalela mpona nini. Nalela mpona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa,
tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe.